Sima Mobembo asalaki na ekolo Afrique du Sud, Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekolo Amérique, a commis lelo na Kinshasa. Président Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC akani kosolola bozangi bookani bobozali kati na ekolo na ye mpe ekolo Rwanda na masolo akozwa na monsieur Anthony Blinken esakoli ndako ya mosala. Jean-Marc Abound mokambi ya kala UDPS parti ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique mpe vice-président ya kala ya Assemblée nationale auti bongo kotiama na boloko ya makala sima kokutana lelo na bazuzi ya cour à cassation. Monsieur Kabound afundami na kofinga mpe bozangi botosi na mokonzi wa ekolo. Na ekolo Kenya, bato baike babimaki lelo mokolo mwa maponami uto 6h ya tongo pona kopona mokambi wa sika wa ekolo eye mpe bakeli mibeko. Bato koleka ba million tukumi bale na mibale bazelami na maponami mai. Awa na États-Unis, FBI ekitaki lobi loleki na ndenge ya mbalakata na ndako ya mokonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na État ya Floride pona kosala boluki-luki. Kino sika, FBI esakoli te pona nini basalaki bokiti boye na ndako ya Donald Trump. Na liyebisi ya bimisaki lobi, Donald Trump asakoli ete ezali nde bayi politique nde bazali sima ya bokiti boye.